Satan provoque Jésus, Paul Kagame azali toujours ko continuer kotumbo la président Félix Tshisekedi lobieleki ba image amateur filmé depuis Goma et ezali kolakisa missile moko tiré depuis Rwanda na espace aérien congolais, missile o ezalaki ko cibler avion de chasse congolais ya type Sukhoi Su-25. Plus de peur que de mal, avion ciblé ezongaki na base na yango pe et atterrissaki na aéroport international ya Goma. Parti ya sima ya chasseur bombardier ezwaki moto et heureusement que ba camion anti-incendie ezalaki wana pona koboma moto. Naton moko ferme, gouvernement congolais atalisi lisusu ke oyo ezali agression, acte de guerre délibéré na part ya Rwanda pe. Tozui lisusu en témoin, communauté internationale oyo ezali komona intention claire ya Diable Kagame oyo ezali koluka à tout prix ko créer ben de sang. Esengeli boyeba ke oyo ezali deuxième fois que régime ya Kigali est provoqué ouvertement mboka ya Félix Tshisekedi sous prétexte fallacieux ya survol ya espace aérien naye. Dossier à suivre.